Opération Ndoboye, oui, et pour être traité et fait. Mais cause oyo bana wana to bandela wana bakomeli bakuluna ezanini batu oyo bakombataki opération Likofi kaka bango lelo siko baluki ba initier opération Ndobo siko tala année oyo général Kanyama Salarang ba 10 ans passés soki azalaki appuyé soutenu na idée wana nde lelo to lobela makambo te bapaya ba criminalité makase ya li bapena ba prison ya danger bakangaka pe batu wana mais yango te de lobi ke so bakangi batu wana bazate nde mbala moko mboke matito esali nini e bana ngo bakangaka misusu combien de photo monité bakangaki balaxi na chaîne oyo tokotanga bakombo te ba chaîne elaxaka mais bon mona après souci mamikolo balakisi lisusu kaka ye balakisi misu bakangi awa tozomona nde ba mama bazokende ko négocier après 2 jours 3 jours mona zongi na quartier ayepe ko menacer sur bato donc comme ko banga enet moi ko adorer le rôle ya moko boye tant kulu na so boma tant kulu na so zokisa wana droit de l'homme ezate ye mutu wana bino boye ko tala droit na ye parce que bato bakufi pona ye bato batikali na ba défaut pona ye to wana bango botaleli yango wapi et sika oyo makambo zolinge kende loko la jungle ba tchela yango droit de l'homme te au droit de l'homme au nini bango avant ba voter ba koma na makambo wana ba koma ko respecter so ba statut de Rome ainsi de suite ba makambo wana machin ba bandelaki nanu na ko serrer ko visser tant ba moni ba maîtriser situation de ba comme ko kena ba option msusu. Merci Nababouné, surtout il y a www.bongonamedia.com. J'espère que vous avez ébélé dans l'abisso. En tout cas, merci Nanenge Boneg Bongo, émission l'abisso présidente. Oyo Tomega et puis au la itinérante na moi Namboka, donc le premier citoyen du pays, Fachi Béton, Mouka Tombol, Tozalagina Bongo et le premier citoyen de la ville de Kinshasa, moi Namboka Daniel Bomba. Bakitaki bongo na terrain bakele bongo tala ba misala ndenge nini izo sale mabongo awa na ville province ya Kinshasa mais kasi ko suka bongo te na ville ya Kinshasa et ko sala bongo na ba province de surtout isengeli ba konti ba kita ba sala bongo inspection wana voilà na mona ki ba commentaire ebele o bokomaki ba sepelaki bongo na opi ba emaki na ba opi ba partager ba vidéo na biso donc bon continuer ko s'abonner bon massivement na bongo na média parce que nous sommes là juste pour vous informer, vous former et vous divertir. C'est une chaîne moins responsable. On dit ici l'actualité est simplifiée. Donc l'actualité à niveau mon pour comprendre normalement. Voilà, là c'est un nouveau numéro de notre magazine La Vie en RDC. C'est un magazine autonome pour la marine surtout les carabons awa na mboka na biso Congo. Lelo to ami bongo moko ya ba lobeli moko ya ba analyste ye alobande ka vérité. La sepela na molobane pour alobaronda zotea. Na kombo ya kumu nef lumière ngala ndito pesi mbote ndeko bonganya mbote pena bandeko nyonso oyo bazwi occasion ya kolanda biso na bonganya media. Boni santé, boni makam. Non, santé eza malamu kimia penza de tolobaka na kati etumba pour aller se comprendre dans un mois na religion africaine donc biso toza na se matambe ya bango meni songi nzila fumu kusu kiambu nzala mpana na Angola donc
tolobaka kimia na kati etumba parce que toza calme mais na kati ya bagarre parce que via moto moyindo eza bitumba mokolo na mokolo mais tokolonga bobana koloba langage wana kimia na kati etumba uto kala ti lelo tokomi na 2025 na kolandisa minizo ki babenga oni kolandisa nina bapaya manaka bapaya bolobaka kimia na kati etumba ilo mokolo ni bitumba ko ekosila kasi bitumba esili non te yo soki ke moyindo azwi émancipation na ye vraie indépendance na Afrique esi ezwami nano te moyindo azongeli no suprématie na ye te oyo azalaki na yango donc toza na kati ya bitumba tozoli te nano mais tozokende na victoire pour fin de fin butu ate yindi ndenge nini ntongo eotana kaka potolonga ezosengani wana mwa biscuit moke potolonga ezosengani potolonga kati ezali mutu nyonso akota na kati etumba te ebele bazala na kati etumba te ebele bazwi nano prise de conscience te baninga bango en Afrique de l'Ouest basala mwa pa Mali, Niger, Burkina Faso, Tchad pa bandi kolamuka ainsi de suite bazokende lelo France ameli pema France abendi armée na ye France akati makambo ebele bolandaki Macron po ba s'impliquer na kati yango wana etumba mais biso awa terrasse ezobota maloba mayebo hôtel kuzu kutu koloba te mais butu moyi bato bakufa na est oyo eza Congo une partie à Congo mais t'as la jeunesse parce que lelo ndenge na ye aza vraiment na kanda wana toloba supaka kanda wa jeunesse yango jeunesse ekoti na loyenge mingi ekoti na masanga ekoti na makambo ebele kilikili na yebi te wa ezaka ba malédiction to bezani bon koloba malédiction te parce que côté spirituel Afrique lelo aza forte bancêtre na biso baza ya kotelema l'esprit ya bakoko na biso eza ya kotelema eza kosala eza kobeta baprophétie ebele elakamaki lelo eza kokende na baaccomplissement nango mais côté physique nde toza ya kolala mpe ya makasi alors il faut tolamuka jeunesse wana mboka nyonso oyo elingi ekende liboso ekontaka sur jeunesse nango mais toujours raté boccasion toza na mois de janvier na manaka ya bapaya mais totala na kati ya mois oyo natali bamédia nayoki mawa parce que bamasolo ya batu minene eleki na mois yango 4 janvier martyr de l'indépendance mais tomoni te batu bamédia balobela yango tina wana ya férié wana po bato bakontango kaka eza journée chômée payée na RDC mais tina nango eza nini bit oyo bato basopaka makila le 4 janvier wana ezalaki nini est-ce que tu gardes yango est-ce que lipanda yango tozwa makambu ndenge tozalaki na époque coloniale na lelo oyo bakoko barevandikaki na mokolo wana basopelaki makila tosi tozwi yango tokomi na niveau yango to torata yango belge adribla biso mais eleki bato balobeli yango mingi te bato balobela makambo mosusu bato balobeli biloko esali succès matanga bato ebele bakufi bamaster mosusu bakufi bapeti mosusu bakufi yango wana bavie misu mpe bakufi yango nde domine na bamédia na baconcert misusu à venir mais tant mosusu ekokai kolobama mingi lisolo ya 4 janvier ekokai elombama le 13 janvier mais oui mais peut-être olobela bayindo tingana olobela Congo te maintenant olobela bayindo le 13 janvier et ça date oyo le 13 janvier 1942 Mbuta Machwa oyo abundaki makasi
Yé au Salaki association de résortissants et Afrique équatoriale française. Il y a ça mon tout. Nandenge belge à Kabola en 1885. Azana Congo Ngambo. OK. Kuna. Au bango ba bengi pour nous faciliter compréhension André Grenoir Machua. Mutu munene. Na bateau ba bunda ba révolutionnaire nenge abso tokotanga ba Mbuta Lumumba le 17 janvier. Il y a un peu date de naissance jusqu'au Mbuta Machua le 16 janvier to perda ki musée. Mais est-ce que ba idéologie na bango eloba maka? Est-ce que quand tu as 4 pensa ya batu ya jeunesse o ya lelo ezate? Parce que ceux qui ont idéologie à battre, la révolution, ba menaki jeunesse à l'élo, et le baki est mené yango. Tout le monde a jeunesse na état où jeunesse est à l'élo. Parce que bato belé to kana ba kombo na ba histoire to imaginaire ba la iso ba papa morobo e ba si ba vieillir so ndeni ba mandefu so ndeni nete. Neti na kilelo bu na ba age so to ana ngolelo. Na lo ba petit na nga wana. Parce que Belé a une tranche d'âge de 20 à 35 ans. Mais bon, on va sala ba kombo anetika la gozo kawana. Oh intel. Ba bandi ba lutte na ba âge wana. So kutoke kutu na ba mama kimpa vita autobiya kimpa. Abandi na 20 ans. Na 22 ans dimi ba tumba na moto. Mais lelo zo jeune fille à 20 ans. Kwa ningisi mukile so ba ningisi mukile zaka na makambo mabe kamuke sukali nyonyo adunda nyonso leo to comme une actualité so ba influenceuse ba tiktokeuse na makambo ya tina te ndeta mso yoki kombo ya mutetangani po bato bazo fingana po bato bazo bimisa ben sanité na média bozui pe botikel bango micro botikel bango pe temps message a bon pe bo vulgariser yango. A jeune moko asali succès azana ba 25 ans 20 ans po ayembi nzembo ya mabe mais bato bo ka ba grand na monde wana ba ka ta ba sula ba 50 ans te o ba tika ba histoire wana o Gingandi o nani o Malcolm o Gingandi Martin Luther o Boye o ba mao wana même babanda ki révolution ba na âge nini. Mais c'est la jeunesse. Lelo même batu oyo ba mati oyo kake Chine et mati ba Inde bazoluka ba mata monde arabe zo mata parce que bazo inculquer éducation oyo sengeli na bana na bango banda bas âge bazo kola nango pour ba kene ko atteindre objectif songolo. Mais ça bisote biso wa mwana akei abandi classe kuna ba ola aksende ko danser donc mwana soko tsa la danse na mutu na ye o na moment wana de mwana a magazine ka mambo belé na mutu ole ba l'accès révolution ba ola l'accès la danse ba l'accès mambati na tetan pa ozonga na ndako akuti sous la danse musique l'état surtout ko organiser makamusuku officiel écoute kuna la danse concours de danse miss makambu oyo sengeli ya solo base mutana e bake mboka nange bandaka boye et koma boye il faut to lutter pour ekende na boye rien parce que jeune oyo et puis na Congo ceux qui ba l'accepter na histoire ya Congo bien nandimte que jeune wana famille la sododo nandimte que jeune wana kozala ya hotel nandimte que jeune wana okoma onde bazolo ba deux fois nandimte que jeune wana akosala d'une porte quoi ezo sala lelo kende na ba pharmacie telemaka na ko hotel mais bakisi oyo ezokota mbongo mingi na pharmacie ela te pona traitement curatif ya mutu ke mutabela ki alors bakomeli ye bonini bote ba jeune fille ba kene luka ba vitamine pour basala bilialia ba vimba désordre ya onde bazo somba mingi bana mibali bazo kene pe ko somba ba oya ba kwiti yela sa ba pongi ba produit wana kiloko ba makamba ba bombe wana mais baza ko kene ko s'approvisionner ndena ba pharmacie parce que ça ba kisi faut ba somba na pharmacie après ba ke ba sangisi na biloko mususu
yango nde bazokende somba mingi et les pharmaciens ayebi mais à côté que là ba meilleur client na ba loba ko tout le souté ayeka pesi mbongo ba poni ba plaquette kuna ba pesi par rapport ya mbongo a pesi mais oui oza mopanzi sango sala investigation kene na ba pharmacie sala sondage en dehors nango miso pe bazokende somba ba kisi ba choko lelo choko komina ya komelela ba kisi na ya batonga kozomona niveau ya jeunesse wana o akiti trop bas donc kuiti eloko ya kuiti elekine eloko ya kolia na prix lelo cabine mais cabine wana nani akendaka lisu asala appel na cabine to asomba crédit mingi na cabine plus c'est ça kuna nde ba milangi wana ba whisky telemi kuna yango wana nde ba otekela bato jeunesse est encadrée te mokoyoka ba homme politicien bazoloba tozokende na bien tozokende émergence le Congo de demain sera meilleur bonaboy par rapport na nini banani bakomonisa ki demain wana na combien de jeunes oyo bino botindi na architecture ya solo na combien de jeunes oyo bino botindi na likambo boy na domaine boy na combien oyo bino botindi ba formation to oyo so basisi ba formation boche bango na misala oyo bino bozo pesa ba discours wana eza théâtre ya masekite bozo tala jeunesse wana ndenge zo kufa boy mais tout ça très en danger parce que ce que nous kende vers nzala ventre affamé na point d'oreille to suka wapi to kende nzala parce que 90% ya oyo biso tozo vivre na ngwawa malgré tozana mabele à ta place to vandia to balusite to salele o to boaki mbuma lideso tozo après une semaine to mona ke boti mais tout ça la importation 90% autoliaka toujours importé mais to boy ko fungola banzela po biloko monsieur za na ba fin fond kuna ebima parce que moi ba bilangezadi mais biloko belezo pola na bamboka toujours gérer ma vie alors lokola biloko ya se utaka libanda na kanisi boyebi position ya monde lelo toujours tendre inévitablement vers la 3e guerre mondiale côté toujours kende ba bateau et tambolate ba avion et otambolate biso ko to dépendra na nyoso libanda so tango crise wana goya ale jeunesse wana ya kwiti wana et osuka ndene okoko tambolate na lipa bona nzela te po ba boto la yo yango ba kotelo na ndaku ba boto do ba enike mo po ba yiba nzungwa biloko toki na bombe à retardement yama c'est qui to peut compte à rebours nango et c'est bandi alors tout ça très en danger na makabu ya jeunesse oyo soki totali yango te au moins que jeune aza sans projet il suffit à simba quelque chose mawaming que na ba terrasse yo kama solezo betamaka que na ba bar yo kama solezo betama que na bisiko ka ba jeune basangani okuta li solo ya révolution te mokuta de ba rêve moko boye ba discussion moko boye ezanga tina mais bah âge je que ne musu so mi kan saza mwana muke baza déjà au-delà à 30 ans et ça théâtre vraiment c'est peli na tika ki peno sopakana na oya ki na ko pona jeunesse to santé pena ma molobi et simbi pena biso en tout cas je dis un grand merci à Chadra Kinsala et à Zabongo derrière la caméra merci pour les belles images et les bons sons et chance biso to barabon notre chaîne les chaîne où informara et puis ça rappelle divertissement en tout cas le mois na bino po bokita quand même le 16 janvier bokita ki bongo na mausolée et puis bon ça l'appelle moi compte rendu il y a 24 ans après disparition il y a Mosé Kabila nin o toujours comme ils sont merci la ba image au pesa ki bongo ba abonné na biso quand même tozaki média to kita na terrain merci na yo pe Mbutangala en tout cas olozo ba malamu jeunesse yango izokene ko bunga communauté que opération d'Oboye Zéro Kuluna pour saluer initiative Nandé. Bon, opération d'Oboye Zéro Kuluna
ils ont moko ya ba mesure mais na ndenge oyo mamu kende lobelaka ndenge makambo ezalaka surtout total en termes de pourcentage et ça pas même 1% il y a solution il y a ba makambo tozoluka et surtout par rapport à la jeunesse. Opération Ndoboye, oui, et pour être traité et fait. Mais cause oyo bana wana to bandela wana bakomeli bakuluna ezanini la cause oyo ememi pour ebota mbuma wana bozwi kuluna bokangi. Mais c'est pas une première fois bakanga bakuluna to batu mabe to ba condamné même partout dans le monde parce que biso wa to pays oyo eleki na crime te ba pays ba criminalité makase ya li ba pena ba prison ya danger bakanga rapé batu wana. Mais yango te de lobi ke so bakangi batu wana bazate nde mbala moko mboke mati to esali nini to jeunesse nini te politique et encadrement no ya jeunesse les andengeni e bana ngo bakangaka misusu combien de photos monité bakanga ke balaxi na chaîne oyo to kotanga bakombo te ba chaîne oyo laxaka mais bon mona après souci mamikolo balakisi lisusu kaka ye balakisi misu bakangia batozomona nde ba mama bazokende ko négocier après 2 jours 3 jours mona zongi na quartier ayepe ko menacer sur bato donc comme ko banga enet moi ko adorer le rôle ya moko boye bo pesi encadrement nini na jeunesse parce que mabe oyo ezo nuire na population. Mais c'est belle au Mamba Congo. Et ça va couler na wana te. Mais le wabo simba ke no parti wana avant to kende ko fungula côté mususu. Ba décider ba kanga ba. Mais yango ka opération nini yo salaka wat. Oyo général Kanyama salaka. C'est la même chose. Je crois opération Nimbata Mkolo. Opération Likofi, voilà. Il y a moins qu'à opération Likofi. Et Salamaka. Parce que tala année Oyo, général Kanyama Salarang, 10 ans passés, ce qui a appuyé, soutenu na idée wana. Ne le loto le bela makambote. Ne to zotala makambo mususu, mais to zongi à zéro. Parce que tout se voilé ba fasté. Batu oyo ba combattre qui opération Likofi. Kaka bango lelo siko baluki ba initier opération Ndobo. Pour ezala ki nini ba évoquer ba droit de l'homme ba nini. Mais tant okulu nazo sala mabe. Tant okulu nazo boma. Tant okulu nazo zokisa. Wana droit de l'homme ezate. Omoni Chine. Na Chine droit de l'homme ezala raté. Colonisation sur des tatous qu'on a romona basé délai il y a ma sécurité la Chine populaire wana basé délai mais ordre au ezakuna il y a ma sécurité pour droit de l'homme exact pour ceux qui zala qui ne m'a plein et tala na bamboka o tu ba passer na passage que makamba droit de l'homme exact ba tu ba banga kama makambo belé ya mabe ye mutu wana bino boyo ko tala droit na ye parce que bateau ba kufi pona ye bateau ba tikali na ba défaut pona ye to wana bango botaleli yango wapi et sika oyo makambo zolinge kende lokola jungle ba tchela yango droit de l'homme te place au bino bozo nga bo copier au droit de l'homme au nini bango avant ba voter ba koma na makambo wana ba koma ko respecter so ba statut de Rome ainsi de suite ba makambo wana machin ba bandela ki nanu na ko serrer ko visser tant ba moni ba maîtriser situation de ba comme ko kena ba option mususu yo osana primaire ce qui maternelle aujourd'hui on adapter réalité na yo na batu bazana doctorat mutu ezo sala
ezosala te ekosimba te ezali eloko oyo ya malamu mais suivi pe ezala balandela yango pe bien lelo ekomi nango cop ekomi nango cop mpona bapolisier bisika mosusu bakokota na banouveau modèle ba 207 wana bakobengaka basele bakokanga bikangakanga bamama ifo balanda bakende futa ba 200 000 ba 300 000 mpo batika bana bango comme théâtre mais rigueur oyo na côté la sou wana la police achaka na biloka ba magui wana to na ba tracasserie wana oh mutu azala suki ebele te ba menacer qui te dit que mutu so azala suki ebele c'est un voyou wana critère nini miso sala mabongo mutu azala na tatouage te. Qui vous dit que mutu azala na tatouage kaka c'est un voyou c'est boy mais eza makambo oyo ezolekana. Oh ngana linga rigueur wana police eza nango lokwa pe balinga makambo akolia mbongo soki peuple bilanga na bango ngana ngai rigueur wana ba autorité bo orientant na makambo salubrité. OK lupango eza salité ba avenue eza salité ba kanga bato kuna de bato barobanga parce que l'état a le pouvoir de s'imposer na forme et tout. Ceux qui vont s'imposer, batika no ba tracasserie ou ba déranger ba motard, batika membre déranger ba taxi bis, ba taximen ba nini. Ba kende na mapangu kuna ku ba kolia bien. Parce que mapangu est belé côté ma condition hygiénique. Eza mao. Et vous en attendez automatiquement que propriété côté mutu na mutazo banga. Donc oh ba bengi salongo. Bako tinda ku mutu na makasi te pas so banga ke police oya so ba dwinga mando wana yangote. Kibake ne kolukila ba mando wana na ba côté mususu o ezo ya suko nuire na population. Oso boke ibo attaquer batu na côté ya salubrité ba venue comme propre ba bisike comme propre l'état pas ça makasa tche ba camion na a évacuer ba salité wana po zalate ba bimisi salité na terrasse et vendu wana mbule beti lisusu ezongi mbala mo épargner biso na ba malaria épargner biso na ba typhoïde épargner biso na mambo belé tozu elan sans qu'il y ait comme oh bah yoko kabola biso ba moustiquaire imprégné wa théâtre. Donc par rapport nango to ko lobela bongo. Voilà, merci Moutangala. Tout ça qu'on va sentir que à ce qui est étape par étape à ce côté en même temps à conscientiser bongo jeunesse et puis conscientiser bongo ba kontambo kana biso oyo occasion ta la bongo émission oyo yeba benga ke bongo Moutangala 9 lumière kumu. Donc tout ça des bons plateau beti bongo masolo blora ba moto blora ba transport to mettre moto mais pour muke ko kota de Kamwana le lot tout ça mukula mardi hier lundi ba grevaki le lobby ba transport on zaki moi tout passé malgré les premiers citoyens de la ville notre gouverneur Daniel Bumba a payé ça qui bango ba grever était pour logique il y a kokita mbongo il y a ba prix ba transport zaki normal pour déjà tout le monde qui baisse il y a prix il y a carburant ça les maki ndé américain ko réajuster moi ba prix mais ba ndeko na biso ba chauffeur ba lukai ki ka ko zo mususu ezalaki te ba mikaka ko greffer na habité décision wan oyo mokonza mboka zui na o ndenge ba chauffeur bazo greffer yo salwa ngondeni balobi mutu na mutu abundelaka intérêt na ye. OK. Et bandi na kimuke na individu ti ekei mutamtata la intérêt na ye attendez batu balingana kana moni deux personnes balingani ozo psa mwasi na yo to mobali na yo ba maloba moko boye e bimaneti ke yo zo sala pour intérêt na rien yondo za intérêt mo pas na ye ozo luko convaincre ya kota na boule na yo yo pe so atali amoni ke apen intérêt mo pas na yo ndimi pa koti mto ofana ka o tende ka bande ko linganga na yo kelie mawana ndimi ezate intérêt ndenge pe e fonctionnaka na ba groupe ya batu yo pe fonctionnaka na ba société ti na ba état lelo yo to monaki
le 47e président des États-Unis, Donald Trump, a été prêté serment. Attendant qu'une série, il y a des mesures. Oh, et pas il y a des choses qui sont bimamabe. Oh, et pas il y a des choses qui sont bimamabe. Mais il y a l'intérêt na bango, intérêt na ye, intérêt à pouvoir na ye, intérêt à peuple na ye. Il y a d'autres la te oh baninga kuna ba omona ngo mabe e ko nuire bango e o sala boye te mukili eza bongo. Alors nakawana chauffeur a autant l'intérêt na ye ba mopao be ba lobaka ba patron bato bazana ba bisuana bango pe bazotala intérêt na bango. Alors l'état il faut la arbitre mais à cause de l'arbitrage wana ndenge nini il faut que l'état banzela penze zate kwa ke bazomeka ko sala mais eloko monante et vous avez 2% et ba solution ils ont pesa malelo parce que surtout jour ta vie de Kinshasa à Pambo et ça vaste na ndenga masekite ko sala banzela na Kinshasa to ça peut 50 ans to sala aka banzela to sisi na ko sala banzela na Kinshasa ba discours ba politicien et à tromper ba touté. Alors banzela zate na kozanga banzela wana l'état pas za miturate na ona mitu na sona oleka kota parler du peuple wana na mona ba bise vanda na ebite ezakabe pave ezaka na problème nini eza nini na parler du peuple na 17e rikuna to mona ba bise problème nango ezaka nini malgré que ça n'a pas est suffisant mais la mona ba bise vanda wana vanda ka wana. Donc aujourd'hui l'état ça n'a pas bisté. Alors bah toi là bah privé wana bah ça bah partenaire naï. Oh non pour le moment en attendant aluka ba solution ya makamba ba bisu wana aluka ba solution ya makambu ya ba transport wana awa pe depuis ba yela biso et pas via train mort au Kabila Gabon à Kala. Basimisa président Kabila touche. Non. Ancien premier ministre ya série naie. Mais le roi ya l'état a fait na moi ndenge nini a s'imposer parce que yende l'état mabele ya ye makamunyoso ya eza ya ye. Na ndenge nini parce que tous la catégorie groupe ya ba propriétaire bazali ba chauffeur bazali tangu na époque ya Kabila ba pesaka ba esprit de vie l'état solo la ba propriétaire solo la ba chauffeur te bato bazali na ba décès cet esprit de mort esprit de vie et pesa maka a crédit à ba propriétaire wana donc ba propriétaire bazali et je pense que et pesa maka en désordre te mutakei boye tu sais que bako zanga te mo ba structure na bango moko kwa kata mutu nyonso te za na kata structure wana automatiquement ozali pozaka propriétaire tandenge lelo bako association ya batu boye association mais bona kutu mingi baza ba membre na association wana te mais le association est reconnu légalement s'il faut les camoumons ils la traiter dans l'état il y a que traiter individuellement pour ça problème non individuel te za batu association na mutu que représenter bien ndeto mona na mamba presse oka mingi ezaka considérer bazui nini o nini est-ce que ba oto jouer pe vient na biso ba salle tour vient na biso ka samba mingi ba jouer yango mais c'est pas tout le monde oyo aza membre kuna na kati ya nini alors c'est un exemple donc ba structure wana ezali ezangité l'état face à ba propriétaire wana parce que welani ali ba chauffeur ba bibo kiti transport mais versement ezaka likolo alors ezo balana te ba patron baza très exigeant ministère ya transport que ça soit au niveau provincial que ça soit au niveau national ezangi ba expert o ba yebi ba makambo ba association pa ba chauffeur yali o ba yebi ndenge ni ba beta ka ndenge ni do ba calcul moyenne wana ezali ba expert bazali po ba msupe baza ba ancien chauffeur ba msupe baza ba ancien patron msupe baza ba patron lelo ba ko calculer makambo wana bien parce que na mamba transport a vrai dire ba chauffeur na ba propriétaire ba nyokoli population trop to ala ki awa carburant te matina 100 francs
Bah, je peux transport, bah, matisse na 100 francs. Mais carburant de matisse na 100 francs, c'est les litres. 100 francs, on a tué délai. Tant que on a 75 francs et bah, qui s'en mis. Carburant matisse. Bah, le transport, ils ont qui? Il y a 300 francs ou 400 francs. Ouais, comme par mois. C'est par tête. Mais ok, le transport de matisse, bon, à 3 reprises. L'état total. Parce que carburant et kiti, bah telemi, n'a pas pu bon bah matchaga 3 fois. L'état est régulé. Et ça m'a bête. Pour ba chauffeur wana muto ko leka ko contredire ça te ba lia kaka mingi. Ya ma sécurité. Na oloba makam nanga msu privé awate. Ba liaka ba patron mingi. Tamsu hier kuta ko kendepe, so aza muta mi kotisa na baloyengete. A payer car. Yo peta msusu, ozongisi carte. Ozongisi pété, sur 11 000 chaba, sur 12 000 chaba, kendagi, pour somba, moi je prends terrain somba ni. C'est la réalité, tout est ban. Donc, aujourd'hui, il faut pas solo là. Ba fixer yango. Ba bengi pe ba chauffeur. Boula na boye. Et Vandi, l'État ça l'État. Au sein la bras de fer na l'État. Tiwap. Surtout na ba makambo ezomona na juste so bozo luka binonso intérêt à population. Côté l'État, il faut ça la makasi pour ba kende bien na batuana. Pour batuana pe bazana une partie na bango ya raison tracasserie comme mingi. Bon kangaka mutu muke 100 000. Kuta capitaine moko sala ke loko te infeniato major moko vanda ka boli munene ko vimba na bureau bo excuse ngai tanga lobi akangi a chemu kongo boazo tala bino kuto dazo mona bino kwa biloko po ya za officier so na la police ozana pona peuple faut respecter batu so bana ngote ba o déranger ngai te pour na likamni mutasalime et si ko esengi bo beta ba sete wana pe bien bokoma ba incapable bokoma ba baba et si ko esengi bo sala intervention boko kaate donc au monde balongola ba lutter contre tracasserie wana ezalate entre-temps na côté pe ya ba ministère côté pe makamuna bango batala pe ko kipe bango malamu na ko discipliner malamu ba indiscipliné po biloko ani salamate na so les misala minene donc mboka na biso za na misala moko toko chapata 100 ans moko bo et là c'est que moko bo lelo te ko bonga nango et ko za nango rapide mais na ko talela bo toko chapata 100 ans moko bo même musa ya kawa ordre zonga rat est-ce que bige ordre et yaka bien en film makamso belé et bando ko sala matin na époque coloniale po film ezalaka vraiment donc ba ordre ya makamso se ko zongela ka il faut film muza yaka na film wa ba 5 na ban katanaka bana basi bilata et katanaka recevoir au hôtel maté film makambo belé katanaka bana na kati nous a salata 50 heures sans aide à libanda soda aux $100 oh ya c'est ba fille tout va comment préférer ça la telle kango soda ba jeune garçon ba toulaka ba biso ba l'époque wana to toulaka pendi voilà merci Mutangala en tout cas bolingi sana si ça bena côté wana po bino ko sa makambo atine ko maka TV zangonga soke za ki mwana mwasi moya bolola zo la sa ba position awa boko tikela ye bon to peso 2 minutes donc Shadrack 2 minutes hein pona kende na chute na place wana kalater ba chauffeur poids lourd ba uta pour ça la grève mona ki na nzale kotaki na biloko e mataki et ça a toujours problème bango problème à salaire na bango ba salaire mon minime ba mtu ba zo ba 5 quelque mtu ba zo ba 200 mais chauffeur poids lourd et tala ba trajet ba sala kin matadi kin mwanda ya lipa nangu bate OK yo zongi mtu ba beta ba 12 voyages les mois 15 voyages les mois alors
et balana quitté ba négocier l'état imposé ba patron wana ya ba société wana les loba mati ba jo varie entre 400 à 500 ça dépend catégorie ça dépend ya nini mais quand même malgré comme il peut ne chikangote parce que surtout le but comparer na ba mboka msusu donc to ana musika mais quand même ba mati l'état côté a arbitré donc nyonso et je tala nini arbitrage à l'état et au salama pour ordre et dans le secteur on a pour au finish nous devons souffrir et là quand peuple baganga nous sommes là pour les peuples nous sommes pour le bien-être de la population pour quand peuple wana nous devons souffrir ma casse tant policier tout ça la tracasserie butu moi nanzela ba roulage wana ba zone yokolaka biso peuple ba onyokoli mutuka wana te parce que mutuka ne ko telema nango pe wana evandi mais bateau il fallait ba déplacer ba biloko e bande ko ya pour ekota ba compliquant makasi surtout matadi kibala wana profiter na ko passer message mawa mingi ba fungolela wana miso. Voilà, merci bakonda boka bo fungolela miso na metali transport oyo donc makanise bimi boy ce qui l'état akutali bona ba propriétaire ya ba mituka ba oyo ba benga ba mpao mo mekipe ko solo po ba chauffeur bazo ba likamba verser mais ama mukeli ko atako ndenga se ba bénéficiaire na bango ce qui ba solo li ba meki mo pe ko régulariser makambo etali versement et yebi que spiter akota autant o azape o to benga communément catch ekota autant comme ça ba et aux population ils ont foutu avec transport autant ba meko ça ba kaki espère bazawana et vous permettre à ce que makambo keni malamu dans notre temps ba dira pe tonga mapo et éviter bongo ba embouteillage ndenge na ndenge puis de kabata série routière et sila ndi makanise bimi awa ilongo na mbutangala to ko ibona suka to kama mwezi yake mbela koloba na mbutangala mais vitant ne to ba rater bezangonga to pesi bongo rendez-vous pour la mukolo mususu oya c'est une émission ata commentaire aloba donc mbutangala so numéro zali ko pesa ba yi oyo ba sepe na ba ko bengo pe ndinga kati bo zo matin mususu ouais contact zali ça plus 243 89 534 66 50 vous en appel normal appel WhatsApp nazali donc 89 534 66 50 le rôle toujours chité na biso be mission malam chango ba moins dealer biloko ezanga tin tala live mulai tala maba mulai bon bolo ba bo bonsa na côté wana on la manaka encore ya bapaya ngolo ya li première sortie nanga médiatique on a bandé nango na TV na remercier bien nan pona on média na remercier bien invitation et puis accueil pour aminga malamu na sepele donc bon on a wana journaliste mais journaliste boss équipé pena carburant nanga ça li kitoko na ye émission joue les cas bien aminga malamu ba préparer nga malamu to côté sur plateau donc année où ils allaient l'année de succès pour la média donc bapaya et le roi tous ans la mois de janvier on va le mois ya bavé meilleur vœu na batunyoso année où ils allaient l'année de conscience donc ça la plus positivement que où les cas qui beaucoup ça matin na ba et benga monini eloko indeki manga na simplifier encore beaucoup taté na bandoto oyo ba pasta balotsa bino ane oyo sekane okosala bo banda babando la bino oyo yakate yo lata courage na yo naza capable de sala bo sala ko zela te pasta lo bagi nanga e ko sala bo na ko bala na ko voyager na ko zonga sa te dele ba voyager ba okemba kuna kuti ko lekana bato bazana kina msuti lelo ba komate ba kana nzela ba réalité c'est bien de voyage est synonyme ya robongate de la profiter pour pesa meilleur vena éclairage public pour un pan du bon retour au pays et vous avez été retour au Canada mais azongi nayi akia seulement comme fala sala azongi nayi éclairage public ça la donc bote na yo na bo sanité
oyo mwasi oyo azoningisa ville ya Goma. Donc à part Masasi ndenge moko bayoka ngo ezobeta banzinga nzinga na mais yeso azotambola ville ya Goma ezoninga. ZK sawa dikajalika. Yayo ya mwana tala jolie mignonne avec ba facette. Numela. Mbote nayo. Mbote mingi à l'international, Denis Ladia, la maman des garçons, plus une fille. Donc, avec Maman qui a Bana, Jos Ngunza, Naba Nord, Mbote Nabinokuna, à Paris, Mère Boss à Paris, Denis Nadia, toujours imité mais jamais égalé. Pesipe Mbote na la Queen, ou à Cindy, Angleterre mobile. Mère Boss à Londres, la Queen Longa, Pomobe, on a bien tia ya maman. Je confirme, Mère Boss, et sur la motte belé, sans oublier les pères Boss na Cataluanda, les Tambwe Balai, on tunanga. C'est pas trop. La Bosse n'était pas tunanga la Brazzaville, Toto Zalaza Nabin. Les counations n'attendent pas combo. Et ça la bienté. Et ça la injustice pour la population. Tout ça n'a bino. On va dire nga malam. La possibilité sort. La beauté. La bande de sous occasion Hollande. Biso sans oublier la pessi. La félicitation. Na. Nenga wena lutana. Oh la maman des filles. A autre chose garçon. Le prince héritier, le prince Lubandi, notre beau tam. Donc, félicitations à eux. Après, si vous avez un show, vous avez un mote, vous avez un mote, vous avez un ville pour bien avoir le médiateur. Il y a aussi un mote pour ceux qui vont. Voilà, merci. Vous avez beaucoup ébélé dans votre émission. Na bonga na média, en tout cas merci na ba o ba continuer pour la mission en privé. Numéro zawana beaucoup de mission sur WhatsApp, beaucoup de mission sur Facebook, bon na mission na ba plateforme de sur les réseaux sociaux. En tout cas, tout ça wana. Grand merci à Chana Kitala, lui qui était derrière la caméra. En tout cas, un homme avec plusieurs métiers. À la démarche, il est partout. À la régie, à la caméra, dans le montage. Donc, merci pour cette belle réalisation et une belle audition au Pessibiso. Merci à mon épouse, Lucie, à mon âge, la maman des filles, à la maman des filles, la patronne, l'équipe à vous. Garçon et papa. Le fils hérité pas Zoya Kalaté, donc le petit a limité à la limite. Donc le petit Dimitri, ce nom le bon vraiment. Donc merci à mon papa Apo Bongania na Canada en tout cas na souhaitant Papo. Na bi ke mo CP. Aluka ko fort, aluka ko loka. Bayoki, CP. Voilà, à poser belé donc tobomi pour la émission sous ce mot de ACP une émission à